Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo, mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoya ko mabota mabino. Natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songi nzila mfu mukusu kya muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela tanti na manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bola Muka mbote na ngunza mwanda ngoma na mosala monene boze kosala mbote pe na bandeko ya RSM mbote na bandeko ya RTAK tokoba etumba ya lobiko ya loposo moindo yango nde ntina ya kozana biso na mokili lelo to sepelaki biso wa bino ndeko to solola na maye matali ben conscience na bongo ya Bayindo biso to telemelaka be wana pour sans conscience yango moindo ye moko étudiante universitaire agumbaka mokongo azeko pona souffle toma ya tombola sans conscience yango moteki adjoyi ekunde fulu asali ngomba tandisa kati bitekuteku na kozanga conscience yango pe mosombi ayei likolo ya fulu asombi pe ndunda yango manaka na biso ekotelemelaka mingi conscience ya bato conscience ya bato ekufi wapi pe lolenge kani na bamanaka yeleki tozwaki ntango tozwaka pe ntango ya kotalisa bino ntango loposo pembe bayei na mabele ya Bayindo ntango basodoside sika baluka korenverse Bayindo nde sika kani basalaki étude bolanda discours à roi Léopold II basalaka étude bakanga basi ya Bayindo 9 mois na mission batangisa bana Bayindo mayo bako maîtriser te apprendre bana Bayindo mayoyo et ko compliquer ba cerveau na bango apprenez-leur à croire et non à raisonner wana ba principe de base oyo bayaki ba utilisaki na esika moko neteni ya politique diviser pour mieux régner lelo bokabwanye koti kati ya bato sur le plan religieux et sur le plan politique tolobaki yango na manaka na biso eleki tokokoka kosangana te atalikanisi eze moko to atalikanisi ya ngai ndeko ndombele eze kokomplete likanisi ya ndeko moko songolo me lokola bafwa na biso esangeni te akoboya akoprofere meme likambo wana ekufa na yango bongo na kozanga kokokisama te biso na bango tosambelaka nzambe moko te wana bato ya religion kokoko wana biso tosambelaka Yesu ata oye koloba likambo ya ntina oyo bato baze na yango posa te deja kuti résistance bango bato ya bokoko bango bato ya kimbangu wana neteni pe ya politique yaya na leki na libota moko bakabwani po moko asoutenaka opposition moko asoutenaka pouvoir me biloko oyo yonso oyo ekaboli Bayindo oyo ebandaki kala bakerole politique euti kala makambo ya bareligion moto yonso ya koya en dehors ya Bible azalaka kalia mpemba ekumbi nini uta ebandaki
ekumbi nini na bomo ya baindo na mikili mosusu toze komona bato mibale basangeni homme d'affaires oyo asangani na homme d'affaires oyo po bakela eloko moko ekobikisa population oyo ekobikisa mboka na bango ekobikisa pe bomoi na bango na mikolomize ekoya baindo bamema biso a croire no a raisonner totala na ino na bandeko bazalaka na mwanda baze na mai mobimba ya monene océan olalo ba chinois bayei wana bati soko bateau de pêche na yo kaka mais est-ce que na babita ya mwanda ba mwande soko pe bakobengaka yango bongo tozui ya Kindofula tozui ya mwanda village tozui ya Tianfumu ezena bateau te bakoki pe kosangana po basomba bateau de pêche alors oyo kozala po intérêt ya bateau ya mwanda te basolongo na baoyo esimbaka te bokoki kosangana te soki aza mooyo alobi basolongo baaka bandoki soki aza mosolongo abi baoyo bagrandoki me bato bainvestisseur yonso bayaka wana mboka oyo nini eze kolakisa bino ke baze mabota moko te basangani ono ya baaffaire bakomisa moyindo moyini ya ye moko soko chinois ye koloba mbisi na mwanda po ya intérêt banani ame ya Chine na ba chinois parce que bandeko ya mwanda pe ba raisonnaka ke tokoki kosangana po tosala quelque chose esengi tosangana po tosala quelque chose te pasi ezali baindo totalaka kasi tomonaka te totalaka kasi tomonaka te moto aze kolemba na kolanda émission ya 30 minutes oyo eza éducative émission eza éducative 30 minutes aboyi Macédonie peni ya kolanda émission oyo eza kolobela makambo ya bondumba sexualité 4 heures ou 5 heures du temps abandi yango 23 heures type ataneli tongo moyindo aze vivre na se ya malédiction po yamba bunzambe importé oyo ekokaki kozala lokola maye ya ntina oyo ekokaki kozala lokola bokasi oyo ekokaki kozala lokola ba élément de valeur pa ya baindo yango te baindo batwaka élément de valeur lelo na mabala soto bandina no kutu na bolingo bato baze kolingana sans objectif ndenge kaka bafandi na coin goliko somo baze koleka tala petio tala sima ya petio yo na ujwango antika na okota wana ingeta a okota pe wana na epe mwasi yango sans objectif petit na taille na ndenge na moni sona bando peso ba parfum mo na uta nango Dubai o salo su grand chéri na ba secteur menga bana na façonné o tango zeko le kabato ba santa kapena ke wana dona beja yebe a kontina na zunguruke tango zongi nda kwa bosani ke fo pona madesu aluki na ino moningo ya komisela kama solo nanzila wenze mwana mobali mokalobi akokomsanga dona beja kutu lisoloka ya pamba apesinga mwa $5 abina tia credit mbisi po baloba yene bale batiaka pambo na ndobo bato wana oyo sans objectif po alandaki sima oyo kuna sans objectif po balobaki na ye azedo na beja basali bolingo lokola basali yango na lombango tako tokendaka bamboka tomonaka pondubuka sikawa lamba sikawa lia sikawa bango pe lokola basali bolingo
zwa sikawa lingana sikawa bakosala pe sikawa zimi pe boya sikawa esike kokoma pecho kozala shoba boyo kozwa plan ndenge nini obona zwa plante ndenge ninga mukwana na ibisa kyoke naze mala monte yo boyaki olo la plan wana ngaya nanga obota na nekokite moto bakomi ko benga plan vie ya nani eza exposé vie ya jeune fille vie ya jeune fille mais est-ce que mokili wana na ba parents mokili wana na bango bilenge basi bilenge bibali batalaka yango te moyena $30 moyena $40 ba centre ba dispensaire amicaux ezwaka ba cliente na ba malaria na ba typhoïde ba se professionnalisa na kolongola nde ba jemi po wana du coup a dû $40 du coup a dû $50 mais ne sikala nda ba perfusion cure normale a pesa soko 18,000 était ba jeune fille ba yeba et c'est na ba yaya moko ya quartier o ba ka ko consulter donc yaze soko conseillère négative ya génération yonso yeso ka yebi ya combien de mois de ko kene kuna te kana ko compter kende pas vieux boulot donc bangonde bo azé orienté. Ça se passe ici. Et c'est pour les kawa na miso ya bato. Toko simba mission toko lobela mabala mikolo zeko ya. Me bato bazeko tala bazeko monate. Biloko wana cinéma, ba série télévisée. Lelo film en Nigeria. Me botala nano ba thème. Tango bo permettre ka baleki na bino, tango bo permettre ka bana na bino balanda ka ba film wana. Botala ka na ino ba thème ba développaka. Na université ba sala ka kindumba. Na université ba somba mais culture yo ba film nigérien ezeko la kisabiso eze ba culture na biso. Betidiante na biso batiaka minduki na basak, abimina mobali ya ba assassiné. Te. Mais eko kota na ba cerveau. Na mboka oyo bato bazeko vivre na se ya malédiction mabende zwaka esika lelo batali lobi batali mendenge ba mekoli molato te babandaki na komekola molato lelo bakomi komekola kotila bato ba kisi ya pongi na masanga eye na ba film mais na ba dirigeant ya l'état na ba père de famille est-ce que bazeko tala pe bazeko mona te wone ko le gars inaperçu et c'est nantinate et c'est nantinate to kena domaine politique et l'autre c'est ko simba be muke inconscience ya bato to kena domaine politique biloko yonso oyeze tina po ya mboka ba dirigeant politique et Afrique na simba na ino ya République démocratique ya Congo te tolo bakaka na ino ya Afrique biloko yonso oyeze ya ntina ba dirigeant politique ba ko apuya ka yango te ba ko sala ka bilanga lelo na mboka oyo bazo ba malheureux pe moins considéré na ba société na bango ba yonso ba ko sala ka ba bilanga soko ekomi pona visibilité moko to mona kawa ba femme marchère ba maman marchère ba djui bango échantillon mais ba maman wana ba femme politique wana ba homme politique wana ba ko utiliser ka ba maman wana botala soka bengi maman moteki ndunda na lopango na ye e kalingi affranchir soko veranda na ye oyo ka ndenge ba repoussaka bango mais sila kuna kopoussa na wapi sila kuna mtakoya koponela ndunda kuna pose salite solo ba puyaka bango te e fo bazala bongo na misoro wana po lobi to sima lobi pendant ba campagne électorale nde ba utilisaka bango moyena kopo ya loso moyena soko boîte ya sardine moyena 2 cahiers
trois cahiers lokolo ze mobola lokolo ze na difficulté ata ba pesi yo libanga ya nguba obete maboko bose komona ke pauvreté wana et c'est très bien organisé totuna na bamanaka mosusu eleka député nini oyo afutaka chauffeur na ye plus de $500 to plus ou moins $500 akoala te mais wana yaze kozwa soko 12 000 afutaka chauffeur 100 oyo bafutaka moins bien bachauffeur na bango basukaka na $180 bato wana basé na ntina te bazwa soin ya peuple basé na ntina te bazwa soin ya bandeko oyo bazali nzonga jinga na bango ministre na ministère moko quelconque soko musicien azangi possibilité ekakei komona ministre akokezwa charge ezala zemi ministre ya affaires étrangères te soko musicien ye epai na ye azali na difficulté ya kozwa visa mpo ya okesolo na ye akopese de son poids akopese nakenda naluka collègue na ngai ministre ya tutelle alukela bino solution et kozala aussitôt dit aussitôt fait solution komonana bamusicien bakozwa visa obtention visa kokoma très facile tozali komona awa badirigeant ya politique bavoyageaka na baartiste comédien bavoyageaka mais bokenda kolandela vie alors isika ya batravailleur na kati ya baministère wana avoyager na baartiste abimisi facilement 100 000 pour les lots tozali komona soko baartiste bavoyager ingeta eze mosala na bango bazali kokenda kosekisa bazali kokenda koanime soko baye ntango mosusu na moto asombi mwa lopango 20 000 asombi mwa lopango 25 mwa 15 000 soko bakendeki 20 bosala addition mais bokenda sika kotala bavie ya batravailleur na ministère wana te parce que na mboka oyo eloko ezali kozanga biso ezali comédie je ne pense pas peuple soko azali na nzala peuple soko azali na pauvreté ezali na esika mboka nyonso ebandelaka na nzala esika nzala eyali bolingo ekotikala koala te compréhension ekotikala koala te affection ekotikala koala te respect ya batexte ekotikala koala te mpo moto soko azali na nzala okoexplike ye nini mpo acomprendre yo te soko badirigeant na biso bazalaka na kati ya bofumuki mbango balingaki bacomprendre nini esika peuple azali kobunda na se na ye mpo ya kotombola mboka lokola eze lokumu ya yambo ekozonga epai na bango bango nde bazalaki basungi ya yambo nakosoexplike ntango bamibange moko nazalaki l'autre fois na Mayombe nazalaki na Kialamongo nazalaki na Ntioni nazalaki na Makungulengi na mekaki kotambola kote wana nazali komona bamibange mosusu azali kokota na rayon ya 70 ans amemaka Kongo na ye na tongo akeyelanga 16h 17h atongi koko wana azali kobunda kobalola mabele na Kongo badimisateur ya territoire bobosana te na tango ya président Kabila badjwaka batracteur mpo ya kosunga baterritoire na bango
Mais baboma ba tracteur wana balongola ba moteur. Bakenda kotia yango soko na ba baleinière na bango. Peuple wana bandeko wana ya mboka oyo babalolaka bilanga na Congo. Parce que ba dirigeant na biso ba monaka bango te wana to kotia kate. Mais soko akei concert wana likolo ya podium akokia bwaka $10,000 na mkuku akokia pesa musicien facilement $20,000. Tope na mkuku akokia pesa pe musicien wana 30,000 50,000. Mais le ministère na ye bato bazene un paiement. Bato bazene un paiement. Et si kato komi lelo tango bato bazé ko tala ne songanzi na fumukusu ke muzana panda na ngola. Tango bato bazé ko landa bangunza na religion africaine, tango bato bazé ko landa ba manaka yé bandeko yonso ya conscience ba ko sala. Biso to koli ke sengela ki éveil ya conscience ezala. Éveil ya bato ezala. Bato bakoka ki lisusu te ko zala manipuler facilement na ba homme politique. Te, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour politicien lelo sokwa yi na mboka ata kopesa bino vers ya mungwa. Vers ya mungwa na ebite soko eleki même 500 francs, je ne pense pas. Vers ya mungwa c'est soko 250 francs. Asangisi eturuku ya bato mboka mobimba. Ba izwi ba caméra tolobaki yango na émission de Kotambi. Misolo kofuta ba cameraman, akofuta na presse pour faire la médiatiser. Et ko le kana 4 ou 5 chaînes. Akoka pesa na ba chaîne wana soko ba 100 afuti ba cameraman coupage na bango ndenge za. Mais asombi disake ya mungwa. Oh disake ya mungwa wana kokeza na soko 150,000. Pour kabela et tuluku ya bato. Malingi visibilité mokilie mona ke yende akabelaki. Aze ko sala te na motema, maze ko sala na influence. Aze ko sala na influence pour tromper vigilance. Makambo ebele esingeli bayindo. Makambo ebele zeko boma mabota ya bayindo. Lelo libala moboti abalisa mwana eze transfert ya joueur alongwe vita ke Mazembe. Transfert joueur alongwe vita ke Mazembe. Donc vous avez comme on est là comme sous tina facture à libala au groupe électrogène plasma. Pauvreté nzala. Base ko mona ndenge mwana wana bali oya sanga ka ba pantalon fa ko mana ngotsomi ndenge kaka babali si mwana na bango ya mwasi soko na ino basomba lopango te ba ka ba locataire esengi basomba lopango. Base ko mona kaka ndenge ba base ko bali sa mwana na bango ya mwasi soko bazalaka na motu ko ebula ka te fo ba koma na mwa yase na bango mwa transit na bango moke banda ko bula. Pauvreté yonso bati yango wana. Bikolo musuba zeko senga soko 88 kg ya masanga kota tata 88 kg ya masanga kote ya mama. Et bon moi sika bakotia yango misolo $5,500 $6,000. So batie 6,500 donc bazeko limbola directement au kolongola kaka 500 tango boko kakola. Et boko mona que lelo mabala yonso sika discussion ya facture ça et maka. Que sika bakopesa la kabiloko ba finganaka balobanaka mabe wana tutiango entre parenthèses mokolo toko solola masolo ya libala tokoloba oyo nini epesaka lokwa ba conséquences po tango banzonzi babandi ko potana famille bandi ko telema boni mwana na biso tulaki balongwa wana bakolakisa biso ni esika oyo bazeko kanga makambo ya ntina milimo nini yaka pona nini balobaka banzonzi. Elelo batata balingi lisusu kozwa banzonzi te po nzonzi bapesa ke soko mwa $30 te
makamwa mwana na ngai ngamoko ndenge na bota ke ngamoko na koloba te banzondi bazalaki ko détenir boyebi ndaze na facilité à gérer toi kumba masolo wana bato balobani mabe mokolo ya esengo mokolo mabota minei ezali kosangana botata na bo mama ya mwasi botata na bo mama ya mobali basangani mabota minei ezali kokoma libota moko po bakobota bana wana bakozala makila moko me maloba mabe loba mina libala wana engangamie ngoka moko soko bazwi mbongo baseki tolobaki elakelelo mwaka facilement te et surtout ntango ozali kozwa mikano na kanda balongolaka maloba wana te lelo mabala ya bato bikenda bizonga bomo ya mabala ya bato ebandi awa esuki awa biloko wana badesordre wana ezali kolakisa boni moyindo afifaka na se ya malédiction elenge mwasi et surtout soko azali kaka basala ye dessin kitoko okoki oloba na ye te ateka tia eloko na motu soni nani nga nateka ndunda jamais nani nga natia avoka na motu otali nga bien ekosimba te nini ekosimba baloba na ye tantine s'il te plaît mosusu aboyi koteka ndunda oki yango soni aboyi koteka mangolo na moto oki yango soni makei na omatapunda te kuna eze soni te akolongola bilamba na mibali yonso ayebi te soko azali moto aliboma achange kaka bilamba ya peto pesa kaka mbongo na ye base komiteka combien 3500 mona pe moto mosusu abie nakanisa ko eze 500 nzoko eze bia 100 francs 3100 apesi ye bakei boni soko tozali na mokili oyo tozali na mapamboli mokili ya bonzambe moto akoki ayoka soni kotia base ya mai na motu kokenda koteka mayoki soni te kolongolela mba na ye kotikala bolumbu liboso ya babali soko zomi oye pa yebi bango te partout bozali komona yango nazalaki mpe na mwanda moko mosusu touti territoire wana ngongelekeli biso nazali koleka mwasi moko kolikoso moko azali olobi nini naloba nini nalobi eloko te naloba nini oteme toze awa boze awa me nga nayebi yo te naze na ntina na yo te oze awa nga esali ngai malédiction enormalize makambo na mboka oyo ekokaki kozala normale te bamilie bato bazali kofanda na coin moko 18h 19h bomoni bilenge basi batandami eturuku balati soko bamini jupe batelemi na bango autorité à l'état inexistant lokwa pe bachef de rue baexistaka lisu te bachef du quartier à moins que soko lopango etekami okoki omona chef du quartier aye po ali ya commission babourgmestre baboma misala ya basubalterne na bango yonso tozali na mosala ya kosala bondumbo ezalaki soni mwasi azali koyoka soni mobali moko amona nzoto na ye masundoli ye baboyani mwasi azali koyoka yango soni te lelo ezali soni te mwasi po vivre malamu azali kovivre na mibali minei soko bazali balocataire moko azwaka charge ya ndako mosusu azwaka charge ya provision mosusu azwaka charge ya kolatisa ye mosusu azwaka baetide soit ya baleki soit ya ye moko bacharge wana ndenge eze na bomo ya bato akaboli yango na mibali elimboli ete ntango yonso akokendaka na balongani wana asanganaka atambolaka na bango normal azali koleka mpe alati na mbongo ya ekobo ya soni
aze ko influencer pe bande ko mosusu batikala ki na quartier. C'est penza pinchaka ye masekite ye penaza na bajo ya kano wana mituke telemaka banti valeur comme tu esika moto yo pe azalaki na ye kimia alobinga na mibomba nzoto na mibatela na baboti bakomi opesa exemple au moins ka Marguerite te soka ke ya ka mama na bango mbongo yo ka kofandela biso donc aboyi valeur alingi mwana na ya copier anti valeur talamboka ya bilakeli talamboka ya mababe tokeina no sur le plan sanitaire dispensaire au côté na dispensaire oki solo ya mashuba ya oyebite solo yango ya nini ndego koti wana dra na ino yezena na mbeto wana yango ko bakisela yo soko yaki na malaria okobima na infection dra ba dispensaire wana ba centre wana babanga ka état de santé ya motote lokola bato tolongwa ba patient tokoma ba client soko yei la première des choses il faut benda una no loko pour il faut vivre atali penza lobi maladie oyo pour d'abord le microscope ya zena ngo wana ekufa eze microscope peut-être soko ma jumelle oyo bana bale ko sakana nango na fikini afente ngo kwa microscope atiaka ngo wana juba ba vitre wana ya lokute sa ke lokote kaka lisolo atuni yo mituna soko minne soko mitano tango komi ose ko ka ndengeni sona la muki na zoka libumo mone suye tiki abeti na mai ya régie des eaux ya libabe batia ka kisite ze ami bongo sika wa ose ko ka suneni sona zo pema boye pema ze ko sala nga bien te oui wane ko kozala kosu wana boya lala ki na ventilateur tope atambola ki na nzilo baze ko sala putulu wana ye moko diagnostico yo ye moko komi asali déjà l'examen na makanisi leka kuna sali sa fiche na fiche ale yo soko déjà 4500 5000 bon siko to sala boye leka kuna sala l'examen tiaze ko tinda yo leko sala l'examen azene loko akusala l'examen te akobendo makila na pamba moto bato aze ko bela ya solo soko état et c'est compliqué loko yesa joa ki 6000 ya fiche adjuyo soko 12000 ya examen to 18000 ya examen atali akopike soko batonga ya dipyrone pour na fièvre ngonga moko bi oyo eze susu kana biso te asali transfert lokola moto ya ze ko memata mosu malade na ya ze troublé aze ko sala transfert pas kosi ba yela ki biso moto yo esika boko ya mbaye ya malade ese kola ki na ndako ba yena ina retard yango biso moeto simbeza te to lexi pa na bino hôpital a monene ese ko salema awa na mboka ya libabe to ze na autorité politique yango tolobaki na président de la république ba voyage c'est malamu mais ba problème interne l'équipe ba mobembo wana na ntina mais pour ba centre wana etika ko vrai est-ce qu'il faut que dans Belgique aucun hôpital minene ben infirmier yonso ba koma na ba koma l'école ba sac okanisa alongoli veste kanzaka lataki atiaki blouson te azena ba seringue azena ba dipyrone azeko prescrire ordonnance par rapport à bakisi oyo yazena yango azeko mona penza ke maladie oyo fona ko makisi oyo mais okole zete na nkutu na ye akomi oyo yazena yango ateko bala mate bokenda kutala bato mosusu ezalaka chance sourire te akufi okokuta tala etuluku maboke ya basachet ya bakisi
basombisaki bango oyo basaleli te oyo mpa kokota na tour wana ye mpa ye na kope na ye mpe commerçant infirmier commerçant médecin commerçant ye mpa ye akoteka mpe liboke na ye oyo mpa kokota kuna ye mpa ye koteka liboke na ye tala mboka ya malédiction tala mboka ya malédiction ndenge makambo ezali koleka na miso ya bato me moto akotia kate okokama moto mosusu alobi ya garçon ndombelo oyo mwindo na nga akolanda ye te akobungisa bato te nga akobungisa bato te ngai ndeko ndombele nde nakozongisa bato na nzela kolandela mai ene songe nzela fumukuzu kia muzana mpanda na ngola bayei na yango mokobi misala ya 1921 tozali koluka conscience ya bayini conscience ya bayini bato bakei hôpitaux bakei kozwa malade na bahôpitaux bapauvre bazali na droit à la vie te moto alali na couloir bamédecin bazali koleka soi-disant serment d'Hippocrate babosani wana ni ordonnance wana no bosombi te bokoperdre moto wana médecin azali kolobango avec facilité mais lobi nsima lobi kokamwa mpe bamédecin basalaki grève te totalaka mpe tomonaka l'état sombi bisalelo mpo na bopito ya l'état bapareil bascanner lokola bamédecin wana bakoma na bapoche na bango bakoma na bamagablo na bango soko ye examen obiso osalaka te na korekomande na centre moko atindi yo na ndako na ye atindi yo epa na ye na ligablo na ye mais bapareil oyo ezali kosala kuna leta asombaki yango mpo esala na bopito ya minene na bopito na ye leta bango badwi bake na mboka ya libabe bandeko balandi etando eza ngonga tozali na makambo ebele ya kotalisa bino etando eza ngonga nazali koleka nazali koyoka na église ditameno twe ilibala na likote bademo wana ya seliba bakanga yo mwasi akomi na 45 ans akei koluka libala na église mais ce que pasteur wana la ndenge éducation ya mwasi wana ye alingaki babenga ye ane mari mipende ye na quartier azalaki ngobilaka pieta ayoka batata ya bato te abengaka tata na quartier na kuna bengi ye Pablo abimbi na batata ya bato na balabala abali te lobi ntango aye na église pasteur eze pasi na mokili ya libabe alobi dita meno dwi libala mwasi oyo ntango mosusu adivorsa 3-4 fois ntango aye epai na yo pasteur te nayebi te na mokili ya mapamboli me fokanisa mpo nini mwasi oyo abalaki mpo nini adivorce mbala misato te soit comportement na ye eze malamu te soit comportement eze malamu te tobanda na ye na koedike ye toyeba pourquoi mabala wana ekufa te kota marathon de prière kota compétition soko boxerial de prière donc baterme moko bakofundaka kaka afandi akeli eloko moko inexistant ezalaka te wana bandimi bazali komona pasteur na biso nayebi ke makambo oyo esalaka bato motema pasi me tokoloba mpo bosembo ezali na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta ata soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta pasteur nesika kenda kosambelela mondimi ajwa mbongo akoma moto mbongo te bapasteur esengelaki bakela misala soko ezalaki na mokili ya mapamboli bapasteur nde bakokela misala me bakosambelela moto te mpo ajwa mosala bandeko balandi etando eze ngonga bazali kosala biso
sine kuna tozebendi penza suka ya manaka na biso metolobi tokotelema na bino poso oyo tokolakisa bilembo ya mboka ya mapamboli mokili ya mapamboli na mokili ya bilakeli mabe mokili moko soko mbule beti bafongoli bawese na bango farate kota na balabala oya koniata bela mfwefe na misapia bela na ye mokili ya bilakeli mabe soko bolandaki biso lolenge elongo bani bopesa bongo matondo na tata kwa ku image bango nde bazalaki kuna na sima ya matalatala po nini te neteni ya réalisation tomonaki tata ngala nzumbu 9l kuna na mopanzi tomonaki mpe bongo nengwa diakoto temandi kakalwila po nini te tata luzo pyramide kuna na eteni ya montage po ya biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima na manaka lisusu matano